Bon. Naza na kati ya Kinshasa. Kinshasa za mboka bato baza koluka na pasi. Ya ndeni yango yoza pomba. Oh, kwa pomba. Dimine tolo na yo. Bon, naza esika ba mama baza koteka me mama na alinga omona na te. Yo mona ni. Gonga te. Ngaka sona mona ni ofuta amani. Ofuta amani. Voilà, nalingi na kiti sa charge. Nana Kinshasa oyebi ke nga na kokaka te. Ouais. Nana mona ni amani. Ya mama ya. Ndunda babenga yo awa. Babenga dinda. Mandunda kitisa. Bokitisa ti. Kitisa sa. Bana basi kitoko hein. Maman. Ça va? Bande uranga ndundo ezaka ya 8000 pona mwana oyo. Ngai ya 5000. Bana batangaka bakangi congé za boyete. Ozonga lundi? Ah, gratuité de l'enseignement au Kenya classe. Obi nini? Ezali ko. Yo tanga classe. Yo mukolo bo tanga classe. Ok, ça va. Alors, nalingi na kitsa charge na mwana mwasi oyo. Na ko remercier maman na biso moko ya États-Unis alobaki Marc. Naza na eloko te na mona ko sala musala malamu. Na pesi yo montant boye, soko moni mutu moko kitisa charge. Sœur na biso na États-Unis, apesa nga moi quelque chose. Sikoyo eza atila ka te to ba kombo na okita charge ya mwana mwasi oyo. Ça va? Ndundo ya 8000. À part yo na teka ndunda na ndako. Bwana ya biso wa ajni. Oza 12 ans. Et c'est pour ça na yo zinga koteka ndunda kotambola. Et ya pasi musala ngo. Ah? Ah maman. Ah. Boni papa. Alors la ligne qui se charge, va changer à dollar. C'est une ligne où tout le monde a changé un dollar place parce qu'on a bon à sika. Non, on a 100 dollars à Okimata. Na pesi moi bongo abeti show na Grand Hôtel pendant que ngai na vandia. Nani? Monte kota kuna te. Yo sala osara biloko wana liango fele loko ozoloba trop lia biloko wana ofele loba kitisa charge merci kitisa charge merci nde nini kine sengo ezali kine sengo eza makasi bozolia bien tolia nde na pasi Olia me ya pasi. Te kubonga kaka mboka boza kimia. Ça va aussi biloko fele hein. La chala fufu aussi au fele. Le bac qui dit ça va charge mais t'appelles ça ça va kitoko. Bon ba maman ba pondu na bino na sombi na onyonso. Maintenant on luka muto ke changer ngambongo ko na Grand Hôtel nani. Tika ba pondo. Maman qui dit ça ba charge. Ba monote. Qui dit ça va charge. Voilà.
11. Naba ngai ngai. 14,000. Lelo bo chamo boloba lelo to chamo e. Lelo ba chamwe. Lelo to chamo Oseka. Papa kitisa ba charge a chamwise biso e. Papa kitisa ba charge a chamwise bango e. Lelo ba chamo e ka nde zala. Ngala linga na vivre na batu o baza ko luka et tout parce que batu ba mona pasi na kisasa bandeko na ngana okosa bino te to kokumisa pe loko moko te to ebike ko gérer mboka kogoya pasi mais pasi pe bakisami makasi pasi bakisami nga na zumbongo ya mama Sylvie voilà nini yo bilone ezaka combien eloko na linga te ya lokuta biloko na bia kuna ndunda na bi ndunda ibisenga combien ndunda pamba te na bi to bandela yo biloko lobaki ezaka combien yo lobaki ezaka combien te na tuni yo biloko ezaka combien Kaka ndunda nde 8,000. Ale bongo ngai kasi. te c'est la zone ça ngai wana po na yoka lisola ngai wana te na yoka lisola ngai na moni eti prix bakisa melongo na linga te yango nazali na ndunda mama eza elongo na linga te yango wana moni ntango nasunga mutu na nga osunga mutu na malhonnêteté te natunaki bino bomemai bilongo na bino ya likolo yo lobai combien yo lobai combien nalobi yo lobai combien natunaki bino ozalaki na eloko no na mutu yo natuni biloko wana na mutu nyonso to lobai combien yo lobai combien siko ekomi ko ndunda na nini nde limbisanga me oza candidat ya kitisa ba charge te atoko sino te me oa candidat te mpona pesa mbongo nanga eza ya kisi te eza ya boye te eza ya honnêteté te eza ya o nzambe azobetisanga motu so namoni ka hésitation nakosunga te omoni ye nasunge na 50 000 francs naozwa ndunda nde naopesa 50 000 francs lelo parce que nalingaka bato honnête nalingaka bato bakendaka nanga boye te bon nayebi te mama bomeka kosunga nga ndunda oyo bosomba yango combien Ndunda oyo tosomba yango 1000 francs. Ngai ngebe tosomba yango 1000 francs. ndenge eza boye Boye 1000 francs. voilà lakisa compte yango kasi mpona moni yakomi mama 4, 5, 6, 7. zela lakisa compte lisusu côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. na 7 Oh, ça c'est 7 000. Bon, on a combien? 1000 francs. Ouais, est-ce qu'on a ndunda combien? Ah, combien? Ah, ça va 7. Et beaucoup non? Ah, on a compté awa 1, 2, Oh, il y a pas 1000 té. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est 8 000 francs. 8. En tout? Et c'est le coup là, 15 000. 15 000. Ndunda, ngai no 15 000. 15 000 total, on nous 15 000. Ici le coup là, 15 000. Il y a hier. Bon, yo suko combien? Ouais, ça va bon. Bandunda bien yo ceci. Ba mama ni yango ba na posa ozo bandunda na bani ba mema na ndaku. Mama restaurant rozwa. Ba yo zwa pe mama zwa yo. Mama pe nani? Lelo tokitsaka mwa ba charge muke hein. Ngala lingaro. Balobi to biso tozoya bino alo wakuna yo zela kolia zela tolamba tolia Zela nanu boye malembe bandeko na ngai ndunda nyonso to ekei bana bassin tokitisi yango ba charge ozwi joie esili donc yo il faut na futo combien
Mais yo yebi continue en da Il y a 8000 francs. Ici, nous, il y a 7 000, c'est le coup là. Là, et puis là, 2000, c'est le coup là. 8 000, c'est 8 000, plus 2 000, 10 000, c'est le coup là. 15 000 francs. 15 000, c'est pas papa. Avec le pina, le coup là, 17 000 francs. Bon, ouais. Yo de 8000 quand. 8000 Ah, yo combien 16 000. Mais c'est comme mobile mo ba changer nga mbongo mbangu shoté. Obi ke bino pe bolemba, obi bolia te. Bon, bino bo vanda to beta na masolo Kisasa wa. Bo partager na vidéo ba obeta na masolo Kisasa po to kolia na bango awa. To beta na vie sociale ya Kisasa. Bon, papa, zwa taxi, ngalinga bambongo asika. Zwa taxi, kende mbangu na Grand Hotel là. Bapesa wa bambongo asika wana. Apo futi taxi wana. Ka taxi okende yango nde oya nango. Zwa taxi show. Ba Francika. Ba Francika déjà 200 000, hein? 200 000. Bon, changer peine à 20 €. Oyo. Hein? Na kati wana longola taxi ozo show out. Monter comme un hôtel T, grand hôtel T. Bon. Ozo show taxi wana ka ozo show yango pozo songa nango. Soka sengo express ozo yango. Ozo linga bambonga sika, ozo ya nango po bato bazo za biso la direct. To futa bato to lesa bato awo. Aleleka kito déjà libanda kaka na inter obi mbongo asika kaka bon soki po moni mbongo asika te ozwi kaka ya moins normal mais changer tout en franc. Ok bamama oye kitisa bacharge en tout cas beto akosa zani tolinga na biso mamba politiki te tali bango nga naza nga social et tout bani papa social te bande ko partager ma vidéo boni mboka sikoyo awo mama mboka etambola ndenge mboka na ba souffrance dozo mono na kolia pasi kolia pasi neti ngauti minerva bana zo ko yango te bana ba mwana université atanga lisusu te afana na ndako asilisi musala ko sala ezati akolia ni bakoko na ndako classe ezate ngamo musala malunga ezate kala ndina zo yenga kabu naika pa mabe na ya usi yo yenga oza baraboni nga na bana 7 mama yo pe musala ka kubu buto la te siko papa o to ko sala ko bonio distraction ya te ka chéri mupandi papa siko papa ko luka musala ye pa musala aza ezate siko to ko suka wapi Ndako te papa. Cet enfant. Okati obota sute. Papa, na kolia eza place. Ngona koza kolia. So na kiso mabe asuni ngai na zile kolia. Na koza kolia ngo wa. Kitoko. Classe ezade. Ngo ezade. Wa. To ya ika poto kitsa mo ba charge. Voilà na bandeko bazotala eux. Voilà. Kendall Mariana pesi biso bambota wa. Banegolanga nazali awa tozokitsaka bacharge ndenge ezalaki awa lelo tosepeli na bandeko na biso nyonso tu bazali awa tomoni lelo bakolia kitoko kwa bakolia kitoko na papa kitisa bacharge Yohan Glory le Congolais bo partager na vidéo bo partager yango te toana Kinshasa mère abeta oni pondu wana pondu ezotoka na moto abeta pondu réalité pondu esaini esaini réalité pondu esaini nde réalité pondu ezaki douliango ya filete il faut moi quelque chose ezala yani quelque chose dans la sens de ça va charge dans sens bah ya ton charge en pierre quand toi tu charge en pierre il faut moi bouler ça et ça là moi ba créativité et ça là et ça na ba jeune oyo bazana ba métier bazana connaissance mais bazozanga peut-être appui et qu'est-ce la matériel or que pour na koza matériel il faut koza na moyen financier et ça na misusu pe bazana ba moyen te
bayebi mpe bamétier te baza na besoin koyekola ezotia sikoyo ezokoma neti na barrière moko ya moto aza na boyebi me azokoka kokabola yango te na bato bayebi te moto aza na boyebi yo sikoyo oza aussi sa classe na nini nga nasali télécommunication et réseau informatique sikoyo ozosala na yo non je peux dire que tozodébrouiller parce que na Congo okiovide bantite foye même si kope eza te mais il faut se débrouiller pour créer moi d'activité oyo et qui permettre yo tout à moi parler moi moyen de transport puisque moi t-shirt ezala na nzoto kolaka na moi bokomelanga na commentaire so bomona biso bien s'il te plaît na ba commentaire et puis peut beau partager te na comprendre te tout bato bazangi boyebi ere bazoluka bayeba omona ke compatibilité exacte je prends l'exemple ils ont ba jeune bana maison bayekola peut-être kokumba parce que na kina oyebi oloba mingi bakongole balinga bato baloba mingi te voilà je sais. Là, je sais. Yobi, au lieu pour nous à Pambata, il faut pas soutenir. Non, pas pour soutenir. Il faut avoir le moyen. Pourquoi? Parce que maman, oui, pour maman Nengazawa, ceux qui biloko et là les liés, ils ont manqué à gagner. Tobanda ko mona na coin le lobby to ko mona été pour ba sombi bazoza. C'est monsieur le lobo relié biloko maman. Oui, le lobo to relié biloko ya maman, na kada kitsa. Le lobo mabumu na bino nyoso tout. Bobongisi. Bobeta na okiti sa charge maman. Charge kita. Ya oyo zo chrétien ka beto ngana problème na beto te ti longola. Mais ngana na makamba beto te awa. Ina papa qui sa charge. Papa qui sa charge ndenga raison de biso c'est que makambo donc il y a ba charge na ye donc si oyo zali nani ndengo zali ana simple coordonné donc on fait l'engagement à papa donc ndenge batikanga donc ba moyen zo zanga tant na yoki ka via zolo ba na yoki kitsa charge azoloba vena nga marque tabwe na monique moyen on les exact akangi biso lokwa bima atande to kangami donc il marche kitsa charge donc ngande na moni vena nga na yoka kaka marque tabwe fali ba abwaka ba nini mais lelo la moni donc na ngila vanda tana Nambio kakayo mais les na moni donc eza quoi grâce à Dieu après ça yo vie ozo vivre nzamba sunga yo siko yo osarani sirere asa ka sirage papa na donc boulot pe na sala on na komo lemba na komo koma na posa ke na yo ko oza ajni za mwana 85 mais longue koli boy pasi kotambola moyi bi ofotomela raso bien te komaka mwa gene yo mela so gene boma nzoto papa boma nzoto te pona olongola ba makanisi pona otambola makanisi ya nini mboke zo tambola malema mboke tambola bien te to kaisa soki pa mobuta ke o changer ka ndenge moko to tanga to teka ba makasi to sa ba sirage me ba habito aba fenia donc babi bakino baba fenia bavanda ba 45 ans na bandaka batata na bango donc eza faute na bino te la faute na biso te biso toza makasi ya koluka se basali biso ba emploi to sala pe ondenge to servir Congo donc voilà c'est na tamboli te na olia te tala ndela tanga uti bandaki tambo tala lipapa na ngaka tambola donc na koka te donc passe kaka donc on a tali le côté tango yinde buna kasi mbule na sambe kuti nzambe ta na moyo moyo bimi boye charge yango pe na mona ba lokala bi ça charge donc yango bakiti ba mikumba na ngana atambola so ba projet na oyo ezala nini projet na ona ezala nini na vie projet na ngana vie mais to ndenge veo mona ngaka na akola boye projet zake na chaka mona so na mutu pona yeba lobby na waso kezali mais na mamba sirage no eza pe ba coordonner ba koma na mbongo ebele ba koma na mbongo ebele soki aza na atelier aza na ba matériel oyo ya kosala ki a créer na kotambola ka boye eza ka ba mbongo moko ya kolia ya komela ka moi ji donc ya kosala makambo minene oza na mwasi na bana naza mwana moko mais bovana na mwasi te toza mwasi ovani na commune vani na kaluka toujours kuna
mais boza bacourage bana kaluka nakokutana na bana kaluka to bazo débrouiller donc bino mpenza so bapesi bino bafond boye na banda na courage na bino bokodécoller ntango papa ndeke mboto azalaki na place wana ngai nao nayeba ye koluka te apesa ye baninga mosusu tomona ye bakesi banini asombela ye bango banini me wana eza bamploi te bamploi ezaki fo bamateriel batelier mpo na babiso bato olingi misala maboko. Ok, ça va. Bon, bake changer mwa mbongo moko kuna yo mpe okoti na liste ya bana mibale nayebi naza kopesa bango 25 000 mais bolakisa na ndako nalingi mwa commerce wana moke mata moke ça va bolakisa na ndako et tout voilà yo mpe oza courageux nakotala nde nini nakoki kobooste na mwa courage na oza nango ngai naa nango mpe te mais motema na ngai ekokaka makambo oyo nazomona na kisasa te mais naa nango te nakozala pena na mobimba na ngai na oyo ata $1000 nakosisa ata 800 na kokabela bato mpo nakokoka te motema na ngai soki nasalaka yango mpona publicité te naza na mposa kokoma député te honorable te ministre te ka mosala nango na bandaki kosala voilà bon nayebi te me nakokaka te lobi neti nazoleka na yolo mwana moko akoyisi fufu namoni mwana moko moke akoyisi sacha fufu autaki kosomba wa nyonso na mabele mwana bandi kolela abandi kolokota fufu na comprendre mama ke tant tozalaka bana mike soki mwa mbongo moko batindi yo ekwei fufu ekwei oyebi ke na ndako mpo soki ekomi mpasi po fufu bato tu bakolia yango wana image wana kamera yaki te ntango natali mwana wana azolokota fufu nabengi mwana na yaka nini oyo akosi fufu nabi kolokota yango eso te okendaki wenze bapesaki nga combien boyoka monta bapesaki moto na wenze 3000 francs nakamati nayebisi motu nanga azalaki wana bakisela ye mbongo wana fois 3 bapesi mwana wana fois 3 mwana wana akei kosomba fufu mosusu na bana mama ozala surpris alinga osomba fufu moke masombi ekolo yango eloko nga nazoloba na bakonzi ya mboka na biso toza na peuple moko bacourage biso na kati ya poto tozalaka na mbongo moko babengaka CPS eza mbongo wana bapesaka na bato oyo bazangi misala parce que nayebi biso nde tozala biso nyonso tu mutu tu aa na projet nga naa na projet soki nayeli yo saki ya loso napesi yo yango na banza napamboli yo bien sûr mais baprojet na yo ekokisama te mais soki na ye nakamati 50 000 apamba napesi yo yo koyeba ke bon soki naza na saka loso ya pamba mafuta na kozwa wapi boti kobenga nga na mafuta na kozwa wapi mais soki bapesi yo 50 000 yango nalobaka vraiment nga so nazalaki na mwa moyen mawenze tu namonaka na bakaluka wana nakokota mokolo mosusu na kaluka ba natali mpena 50 mama nazwi enveloppe ya ata ya $100 ya pamba parce que bato mingi baza kovivre na commerce ya 10 000 francs 10 000 quoi baofaire vivre ngai okoti na kaluka baide boyiba na bino mpo boyebi ke mosala baide wana ezalaka na impact te ndenge ngai asalaka napesi enveloppe ese yo kanti mpena l'état na biso congolais un jour mpena koloba ti bon moni mbongo en tout cas kota wenze sepelisa bamama mpona journée ya lelo mpo mbongo yango ezaka ya biso minere yango biso toliaka te il faut komaka ministre mpo lia minere il faut komaka nani mpo lia minere mokolo nini bakozwa ata enveloppe babi lelo mpe na kini na Congo ebebebeba tozwi ye milliard wana ole tolobaka tokosala bainfrastructure mutu na mutu aluka yango ere mona tolobaka toujours toseka elo mo tobi tolembi Congo bateka Congo bakabola mbongo mutu na mutu asala makambu voilà te mais non tolobaka yango na blague
parce que tomi tuna tolobaka ke mbongo ya Congo obo bato bazo gérer ngo na kibwidiki soki bopesi parti na nga moko na obundana na ndenge na nga okomprendre tala mbongo oyo na kopesa garçon oyo na bana oyo okomona ke moi des projets abimiaki nango lelo nakobeta masolo mpe nabombaka te ngata bakabeli nga masango tabenga be o client nanga mtapesa nga mama poto atikana mama kulutu nanga asali AVC donc minito tolo baboye ozisa ngokoko na biso akufaki donc mama kulutu nanga asali AVC donc moyen ya osungeza te so na bakabeli nga mwelo na komisala ke kala maboko na asake mama o ser nanga ya client na mta apesi nanga donc tango na moni yo boy na bomba lisolo na hote na obeta ngo ata na ba image oza biso publier ngo ba mona biso na ba sero baza place mususu ba yebi biso batika biso na ba kishasa ba mona biso ata ko mona po bango ba sala biso lo wote so yango na biso ba ndeko nango botala nga de partout to meka ko sunga mboka ya na pasi tebike bakonzi bakutaki mboka mwa mobulu bakonzi entre bango bao bazaki ba opposant bao bazaki ya nginga kuna kotaka makambo na bango te po milie wana ya milie moko pena ya bondoki ya pamba ya bayebi nde basala makambo na bango ngaku bato politique na Kinshasa na kipaka bino te mais na mboka na biso bato baosouffrir tozosouffrir makasi mboka na biso na Congo bato baosouffrir makasi voilà ezalaka ya kokabela biso bambisi te voilà ezala nde ya kopesa biso bandoko. Ok. Jojo alobi na ngaki kamongo loba na Jojo lobi nini yebisanga na poser na question na babi père répondre na nzamba pambola yo babi Marc Tabutindela nga numéro ya M-Pesa ya mama bana 7 ozwi likambo bandeko bo mutu na muta pona muta kosalisa awa en direct bakopesa ba numéro na bango et tout mama bana 7 zwa maloba bato balingi basalisa yo eza mingi papa na ngai oyo atindeli ngai na M-Pesa wana nasepeli makasi mpo naza na difficulté ya makasi mobali na ngai asalaka te azwa shok na kati na mosala na société ti lelo bendie bapesaka biso eloko moko te ngai nakoma kosala na kati ya bandako ya bato nde nazali pesa numéro na telefone numéro na ngai telefone 09 93 134 806 bandela 09 93 134 806 RTL bandela numéro 09 93 134 806 ok ça va bandeko boza na commentaire bokoma na numéro na ye lisusu wana mama oyo komeli biso abi batindela o M-Pesa na banza ozopambwama na caméra ya Saint-Marc Tabu en tout cas ozopambwama bato bazolanda biso de partout poto mobimba baolanda biso toya te tosala propaganda mutu to take mutu toyebi ke mboka so ebonga te yalika mutu moko kati mboka so ebonga te eza d'abord makambo ya bapoliticien nyonso ya Congo bakoselaka te mutu moko toyebi ke eza likambo ya bango nde base oyo baa na pouvoir voilà na oyo baa na pouvoir na oyo baa na opposition balingi mboka voilà donc bazobundana nanu ole basokipe na biso donc mingi akoloba ya te voilà olobi ni baba papa olobi ni musala maboko mais mosala mosala ezali te nawuti mosika sanef makolo mai nasoluka na bango wana bana sutanga tozwi na appel courage pesa numéro moto alingi asalisa te yo te papa yo kotika sikoyo courage pesa numéro eloko esalinga pasi oza telefone te eza te courage luka telefone nasi oyo nzamba kosunga na mutuna wa papa na otiela ngo souvenir na oza telefone mpo na oya otika bon mutu moko alingi asunga yo awa basela basunga na nzela ya chief ndenge aza boye na nzela ya fils de l'homme bon asungo eloko nini kosala pour que omata mwa moke yebisanga
Elo ni na koko sala na ana posa ndeti minute au place na legaki to somba biloko na wenza libulu ba protège talon ba topi ba ni donc naza posa ba derrière a musala naza na ngopo na sala naza ka esika mo na lembi ko tambola naza ya kovanda po batu ba ya kuta ngesika ah olingo za na mo atelier mo na ko ya kovanda donc bo bande ko na ngai komo nani Blaise azana posa ya matériel pona azara musala ne na kwe nani andimi ko pambola Blaise po nzamba kanisa ye totala ba commentaire Allô nani andimi Yoa Glory zwa numéro nanga okoki ko salisa ye na sima nanga eza 0032 489 00 89 42 0032 489 00 89 42. Voilà. Donc, maman va auto ba obenga. Merci Nabino. Maman ba bengi et tous autres commentaires. Ya ko vanda. Ya vanda. Vanda nanu maman. MPC zalia. Na zala. Ya kana MPC. Zala vanda kuna. Solo na akati. Akati a doti na liona MPC menga za MPC doti na pana. Nga na numéro te la MPC mama. Oh, yo so ndi maboye mutu nga kati. Nani papa nani pesa papa kisi bien numéro na MPC. Mais si ko mutu nga kati mo numéro nete. Numéro na. Mama. Balobi caméra efungwami po bandeko bosunga bandeko mutu na mutu abano ya ba problème na ye. Comme ça batu. Balobesili ngana nzoto maze. Pato yemba ngona mbala mama kulutu na ngai alinga maneko batala masela linetie mana ya mama tibi maze ale kami bali miso ye kometa muleki ya motatu se maze donc papa aza koko na ngamela landa ka yepe na assistant na veille mortelle na palais du peuple na tala pe na yoka ba témoignage ti papa wemba pesa ba témoignage ba tabu na ndima ke pa tabu za une prêtre na bango ça va ba tabu za prêtre na bango voilà yanga boti bana lokwa bino ya toyoka awa tozana na parlement te assis assis ouais assis taye mo kwa pandi na loba ndenge bandeko na biso tozosolola awa soki otali bamaître baza awa na baélève le problème ezaki toza na batechnicien toza na besoin koforme bato je prends l'exemple nga na forma bato mingi na domaine ya auto école naza na bato na forma bakumbaka bakoma mpe kobokola bafamille na bango kobokola bafoyer koloba mulai te et le reste ezaki manke ya mutuka ozanga mutuka moyen ko former bato msusu ezaki parce que auto école sans mutuka moyen mutuka ko la kokumba ma papa boy ka auto école yango ya indispensable te na Congo pour le moment na ba voiture automatique comme il est là chauffeur malonga mona na raté yo za likamba koloba anga za likamba ya koloba ya liboso pesi bino na bambote belé po bino nde na minute obo sala ke po biso to zala mais nga likamba na ezali kaka naza para naza na bana mibale mais makoki mezate toza bato sala misala maboko mais bipesi to saela en tout cas bisungia malonge zate ndeti boto yaki to sala to vandi 42 ba yo okuta biso a ikasa balama malewa mais suwe na ngezali naza na besoin na zwa ndako pona minute naza na ndako te pesi nazaki na bimaki po garantir ya ndako ezali susu te donc passe vraiment le qui ça charge azala toza na posa maenyosu ekita na se poto sepela kaka bino ne bokosunga biso so biso te nga naza na 30 ans ah yo na 30 ans okosi âge ya solo nakosa pwani nakosa papa yo na masolo Maman n'a pas si bien poussa na mwa moke poussa na mwa après tokolia malewe beli industriel, mais bien que
ma difficulté na mboka moyen tozala posé ezati ba coup de maître yango tozosala. Nous sommes les parents. Tozala bana tozotangisa bana ba niveau misubana misusu lelo bakumi na ba humanité mais soutien ezati. Tozosenga na bino bandeko na biso bwana poto. Ceux qui battent biso accompagner. Ba chômer ba rediminer. Maël aussi quand tozala na mutu. Mais ba accompagner ko ba ko chande nini douane cher. Problème c'est ça. Ezo boma biso pe. Tozala ba politicien malamu te na kata mboka na biso. Ceux que tozala ba politicien o baza na conscience. Jojo. Maman azoluka numéro ya M-Pesa bazopesa. Wapi numéro ya M-Pesa? Bakezwa. La personne ndaza pe na numéro ya M-Pesa. Nani? Maman nde basi. Maman ke. Papa nalingi maloba mo concis Voilà. Yango biso to sengi ko soutenir biso. Biso pe to wana pasi kuna na poto. Papa. Douane na biso conteneur moko ya 40 pieds. Pour kota na mboko yo. Et comme à Kinshasa, il faut dépenser plus de $20,000. C'est beaucoup. Toko sungabino ndeni. L'État zo sungana biso te Ah. population. Wani ya makambo penda ya totala ka ndeni makambo ngo ekole. Papa olobini ya yo. Boya na chaki ti papa vanda. Il faut zala si. Ndani na bapenza mingi te tana age na sana ngo. Fana na former déjà ban na sa ajuster. Ajuster. Na sa ajuster na suda ka penza donc na former kan tout. Déjà ba ko former déjà ban. Ah donc siko yo za na projet. Na projet na matériel. Oza matériel. Exact. Mais siko soki mwana poto moko alingi a investir na makambo wana ba benga ngoni ya soudure ajuster. Voilà. Soka sombi matériel, yo ko gérer matériel ngo bien. Oui, bien na osala. Mais parce que par reproche rabino biso na poto to reproche rabino, bo mona rabiso lo roi ba mpunda. Toza bandeko na bino to souffrira pe na poto. Musala eza pasi. Biso to bimaka musala ya 6, 5h, 4h du matin na hiver. Omoni awa na na Congo. Mutu akoki ola libanda kufite. Na poto so ola libanda bakutu ebembe. Parce que malili ya kuna eleki même na ya morgue. Okopod. Malili ya libanda o ya poto eleki na ya morgue fa 10. Donc so mutu ala libanda asufra. Do bandeko na bino ba mona ka pasi. Mbongo na poto ezali ya kubuka ti. Siko eloko bazo kozala reprocher za ke tant ba pesa bino ba projet. Bino boza ko boma ba projet wana. Okozwa comment gérer eloko ya ndeko na yo, yo pesi idée ba gérer le eloko wana. Mais après, est-ce que gérer ngo malonga? C'est ça la question. Likambo za na zongela, la pesa ngai il faut la voir. Mais ko pesa ngai mbisi aussi là. Mais so pesa ngai bazol posa ba la question matériel te. Papa bakabelo matériel ya cher. Na proposer au bandeko bele bazotala biso. Misala na yo ajuster au sala kanini ba carrosserie ba porte ba barrière ba fenêtre tout. Sikoyo soki mutu moko ayena ba matériel la linga fungola atelier yo mokonzi okondima. Nakondima. Mais que c'est ça non? Yo kati pena mutu alongola 100 000 50 000 asomba matériel pour yo obika. Ata mutu ngo il faut mutu ngo azala nani? Moïse Katumbi. Non. Après ça musalango aye na usala musala kitoko. OK ça va. Bon, nous avons une batterie dans et 4 ans na tikela na 15 minutes batterie. Bengelanga mutu moko ya hotel awa. Bayelanga mon power. Kimambango. Bayelanga power. Tozo c'est la garçon on a mbongo. Oh, il y a tout ça makambo yo yena la. Là na ngo tshanga na poche ndire yo. Bimisa yango. Papa bota na ça va. Na linga mbonga sika lenge. Boyo yaka yo za financier. Gérant. Lelo sala salaire, au foot à salaire. Bon banda 25 000 pour la banoyo. Ba commerce na bango nyonso tout. To sombi ba biloko na 25 000. Kota kombango pour batterie na yo aussi. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 pour la moine, maman.
lelo chamo loba merci merci na nzambe ozoloba te nzambe azongisaka oyaki na bacharge osali nini ay compte sur 5 nzamba sunga osepeli lelo nde olekaki nzela oyo ochamwe bolakisa nao nde banini etikali vide ça va bon yepesa 50 000 Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. En tout cas, nazwi oyo papa botaki atikela biso velo ko la V marque table. Eza ya lukukuma te yango oyo nazwi pona kosomba moi biloko mke me ezala esengo soki vero asuka kana gombe te atambolaka partout ayebi ke akoko salisa bato pe bato ala ba opesi maloba malamu musale ke liboso nayoka vie babwaka ke kana ba musicien marque table mais lelo na mona za ko lekana nga kaka na nzela na ngai nde natambolaka 50 000 lukaka yango nakutani na ye na nzela na ye nde yango na zilongo eza lupamboli na leli fort la mingi ya kolobeza te donc eyokani yango na makolo na ye ezonga ya mingi ça va mama ya mpesa bapesi yo ndeko ya mpesa zwa mpesa botindela mama ya bana miss 7 bobenga ye mpona kosunga ye Sylvie zwa mpesa mwana Afrique du Sud apesa biso mpesa yango yo 082 15 36 444 kombo mpesa ezali Mvilu Louise soko sali otindeli ngai message pour que mama ya 7 bana azwa lobiko kuna azwa lobiko bon bandeko na ngai kitisa bacharge tosalisa motu selon baproblème na ye neti ye azwi chance et tout mama biloko na biso akolia eza ndenge siko osala bakalcule yosali ozoki ndako nazonga ndako mpona kolakisa wake nzela natambolaki nzambe atika bana nete nakuta ye na ve na nga nabimisi lisusu mpona kolakisa ce n'est pas n'importe qui otamboleki kaka oyoki mutu moko azoloba na ye oyeboye ozwi 50 000 eza ya likukuma te ya kashe na bakondition toovivre nango lelo eza na mutu te atako tonoko okende na ndako neboye akopesa te po akopesa oka explication me nga ve na nga pesinga ntuka esuka mpona biso te ezalaka vi na ye asunga bato alongola bacharge ndenge alongoli bana ndunda yango oyo basombaki donc bamiso bazwi biso baolamba bato oyo nyonso moi batelemi awa bato oyo bazela po tolia alokisa charge bon mama pesanga monta biloko koexagere te mpona koboya na kokabola bango bambongo na bango bakende moto akoti kuna aza moto oyo baremplace wana nde ayebi te mpona kozwa power wapi batotindi ye make kuna nde moto mosu akoti moto akoti na sika nde te baremplace nani siko sécurité wana tefungola na ngai ezali ya chambre 103 oyo osalaka kuna benga ye loba marke moto azali awa bayelanga power na nga na chambre tala zwa loba marke moto apesi clé bango bamata bayelanga power na oya okata mbangu pardon kima mbangu mpo natikali na minute moke kima mbangu power eza kaka na mesa wana nasinga bon mama tosali nde nikoko mpona biloko
Solo là. Et bien la méthode yo kayo, pour yo pour bon marabiso hein. La personne là-bas pour nous. En tout cas témoignage na keno bakaki na kati ça va. Que Dieu vous bénisse. Maman Loba. C'est yo bomanga. Oteka biloko à $50 à te na journée. Donc yo Tété, on y a combien? Ouais, ça va. Merci au PC a pris. On a beau souki siko. Pour compter, ça a monté à 4500. 4500, puis ça va en à 4500, 4500. Et si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Ça alors 17. 19 mois. 18. Bon, ça va. Et ça y est. Et ça y est 80. Puis ça à 80 000. Puis ça y est 80 000. Bando compter, puis c'est 80 000. Oh, combien? 100 000. Oh, 200 000. Yo pense qu'à 25 000, 25 000. C'est que vous à la 100. Bon, comptez les 80 000 pour battre sur le balai. 20 billets. Qui ça charge? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Autant on y a sur 80 000. 20. Allô, maman Rolela. 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Pesa maman. Pesa maman. Singa. Ah, nzambe. Mabea. Ningisa yango. Mabea chamorate. Biso tolia raté. Qui dit ça charge, on met à ma pour la qui dit ça. Ça la câble pour rien. Et à son bon tout continuer dans le débat la biso. Na poza mukwa ke atolo na pona lobby. C'est à tout ça. Ça wana sisa na batutu o mona pe. C'est à tout ça. Ça va. Et kokate ote ya munene et qui est partout. Donc, si tu as les sabango, tant qu'on y a un bateau, il y a un mouton, ça va gêner. On a dû sauter. Et comme Bandeko na ngai ya mon frère, c'est bon. Zana opesa omwa perdiam na wa ndengo tamboli. Zato cha ambango. Voilà. Kutika la ina nef. Merci.
bandeko na nga eloko na oyebisa bino mpona po to mpe tomona mpasi toza na mposa tozonga mboka mais tozoluka ke bakonzi babunda toyebi ke ya facile te eya facile te même mpona bakonzi eya facile te mais bayokela biso mawa bapeuple bamela kosala neti so bakitisi douane ekomema misala ebele awa bato ya poto bazokoka te mpo douane ya cher bakokosala biso ata un jour un mois bobabi bo topesi bino mois d'avril biloko tu bokoya nango tokati ata douane na katikati tokowelisa toya mbango etu toya na babiloko mais eloko conseil na opesa bandeko na bino bana poto bamona pasi bazobokola bafamille on fait des choses oyo mpena boyokelaka bango mawa bazaka na susi ntongo pokwa ya mboka na bango baza kosalisa bandeko na bango malembe me bino boyokela bango mawa biloko na bango mingi baya awa bato bagera mabe soki mpe bamoni ke ndeko na bango atindaki biloko bazogere ye akomi patron ntango ndeko akolinga obotola ye bolobi abwakeli ndeko maladi ndeko akufi akoremplace okela yango mosika te oyebi susi nango te donc eloko wana tozala nango eza te mpo tokomi na pasi na Kongo tokóma na motema mabe motema mabe ekobomaka yo moko okopa balobi mutu moko akendanga mbangu me akendanga mosika te me bato mibale bakokende mosika me malembe parce que oyo soki alembi wana azwi relève oyo soki alembi oyo azwi relève wana pene eloko vraiment il faut toyeba epuis tobosana te il faut ka toluka tovandaka te Kongo na biso Kinshasa eza na mabele awa mais tozoteka ndunda 1000 mabele oso kobwaki ndunda alo nami Congolais kinois oyebi ata kopeshe te mais nayoki eloko moko ya kinois lobi tozosala mosala me bazobenga biso bakinois bafeneya nazali awa nazomona soki bawewe ekomi ebele so mosala ezalaki bawewe elinga ekomi ebele c'est les ressources okotisa mbongo lelo ekomi wapi wewe bawewe yango tolobelaka biso bandeko na biso baosala mosala wana mpo pasi eleki aolia ti tozobimaka po tolia soki tobimi te tokolia te obimaki bozwi mwa 5000 ozwede bana ndeti mama na ngai oyo ayaka kobunda mpo na bana mama mosala eza te commerce mpe ya te mpesa na opesa to ede mama o bandeko bosunga mama aza na 7 enfants mobali na ye baproblème mosala eza te tosunga ye s'il vous plaît botikalaka kaka nyonso tu na papa kitisa bacharge te tosunga ye epuis soki ozwi nimero oyo oyo eza nimero ya mpesa mais nimero na yo moko koma nimero na yo moko bana balele elo na ndako nzambe na ngai nzambe na ngai papa kitisa bacharge okokitisa bacharge kaka na mokolo moko mutu mbongo nini aza kotala ngai kokokabela ngai ata $50,000 na sisa yango na kosunga bato bato ya motema malamu eske botalaka émission to botalaka te o numéro ya mama zwa numéro ya mama nalingi nayoka bato oyo tu baza kolanda biso basunga zwa numéro ya mama 099 31 34 806 zwa numéro ya mama komono nani komona ngai Hélène mwasi kitoko en tout cas makoki te mopesa ngai aza te mama akoma paralyse afana na ndako ngani mnakoma koya koluka mpona bana so koluka ngo ya nini oza na eloko akoteka te osala eloko koteka te natia makambo koteka mpona ezokende te nakoma kosala misala ya bato na bandako ndenge omoninga awa oza domestique nakoma domestique papa ndenge omoninga kane nazali ata kuti lipapa nalati kuti nde ekatani na potopoto mpona koya koluka lipapa ata ndenge ekatani mpona potopoto mpona koya koluka mpona mais bonne mpe ya mosala ya mama mama eza mosala mesiko salaire ya $80 nde mbongo 80,000 francs congolais oyo eza salaire bon wenze soki oza na bana 7
normal pour bana balia bayoka moi bien. Combien? 25 000. Dans 7 bana, moi 25 000 pour balia. Tana na yebo courant ezati. Tunafanya musuna baulia ndengeni. Mais na wuti musika kimbanse kine ana gombe. Courant siko ezati tofandika. Siko nanda ko tiki moko kolia. Na tiki te bana musuna bimbo na keno pesa. Eza pété. Donc na kisasa moto pelaka kaka na poko. Lero to liara te, lero mama ko lia ezati soki ko la limite neti boy. La dalbela ma defama. So ba desi ma balela ko yana na ko so ngana futi. Mwana moli pa 300 et pa ba ko defa. Ma pa leza ko defa. Lena bibo so na la lena ko sisa mafuna me on a chassé na kena yango. Donc wenze normal pour bolia 25 000 francs. Nana 7 bana 25 000 balia. Mais bon débrouiller à ba combien pour balia? Ça dépend de de so pesi 5 000 si me balia los mafuta. Mafuta mbila. Suki 25 000 de balia mafufu na ba Thomson. 10 000 de balia balia los mafuta. Ezali mama pona biso. Nzambe langa pona ni boy bon. Maman. Soit 25, comptez 25 000 à Badabalia, moi bien les lots. Comptez dans les positions que c'est là au Etika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25. Merci papa qui t'a chance na qui c'est le péché. Voilà. Donc 25 000 bana balé. Bana bazolia pour la journée à lelo. Na futa nyonga mapa ya batu ya 3 000. Banga lokana zaite mwana lia mapa ezate. Ona lelo mais lobi lelo. Abe oyo mutasukali akozambora sakomba sukali na ye. Voilà. Oyo mutamili kozamba mili kine ya bachasi na soki ya 2000. Voilà. Esili. Oyo tingali awa. Nazokota wenze ya 19 000. Expliquez wenze wana. Wenze oyo na kosomba. Expliquez wenze. Na kosomba pondu ya 2000. Thomson ya 2000. Mafuta coca 3000. Kwa biso toza bangala tulinga pona mafuta. Moi mongusu ya moi 3000. Ba poussière te po ba ko monter. Poussière te malinga poussière biso bangala tulinga poussière te. Yo pola mbongo te ngoli yaka kwa mongala. Zonga mbanda. Sona zile ko profiter na mokola lelo kitoko. Awa na somi moi loso moi 4000 francs. Et combien ça combien? 3 copo kaka. Oh 3 copo kaka. Ah. Lokola 3900 on a tiré 4000 francs pour la copo il y a l'autre misat. Voilà. Ah on a tiré lokola na 6000 na 6000 oyo eza makala il y a 2000 francs. Oh mais courez zalit. Moko. Gombe o biso toyebi. Na kupata na manela biso 70. Gombe to bakango ke ezala bato kutanga. Mais lelo Gombe il n'y a pas de différence entre bato bazala kata si na Gombe bazaka ndeni moko biso. To komande. Awa kama mai kura bosana na mboka oyo ya Kongo na biso to nyo kwa mazanga basaka. To nyo kwa makasi voma. Ça va, bon. Donc, ma carte aussi. Ok, ça va. Bon. Problème est arrêté. Papa, on a payé na tika li muke. Au moins, nous appelle un bon côté. Botalinga yawa bomoni te ba jeep ezali yawa. Na vandi na hotel oyo, mais na yaka na ngana mo voiture ya muke. Bon, mingi ezate lelo, papa lelo, longola 6000 bana balia loso. Quand même na mafuta et puis zong c'est la ngandam. 1 2 3 4 5 6. OK. Wana kisinga mandama charge. Expliquer sikoyo nini kosomba po barabali ale. Na zaboye na kubuja ngote. Na simengo ka bona kangi tipo kwa sunza masunga na bakisi. Ba biso moyo oyo na tuza mbonga fufu na oyo loso oyo mbongo ya fufu tika mbongo ya biloko.
Siko poani loso na fufu. Oza ngaza mutano. Asa mkongo penda 100%. Nga loso nga. Siko fufu na loso sundeni. Nga loso te. Bana nga loso. Voilà. Nga fufu. Ah. Donc longoli parti na yo. Siko yo longoli 2000 ya. Oli na mwasi. O tika loso ya bana. Oza bolingo hein. Ah, tu leo siko mona mwasi nanga. Ah, ba betele. On a une télévision qui se charge, après c'est 6000. Tu vas les gars, on a mon item. C'est expliqué dans Mbogo de Sango. Oh, 2000 fufu biso na mwasi na tokolia. Combien écolo? 2000 francs. Écolo. Deux copeaux. Ah. Deux copeaux 2000. Écolo 3000. Écolo comme 3000. Mais loso copeau parce que papa soyo zui mbongo te 2000 la question dans 2000 il faut battre comprendre 2000 fufu 2000 siko 2000 2000 makala ibongo relier fufu pamba kutu biloko ezangi mais sikola lokosona luka soki pokwa sina tu pété balega bonga bon mais quand on boule biloko nini obokolia ya moins cher. Bon, Thomson, il y a moins cher, moins 1 kg. Et à combien? Thomson, et comment 3000 francs. 3000 francs. Demi. Ouais, Thomson, la Mickey, 3000 francs. Ben bon Thomson. Ben moi. Hein? Bandeko va comprendre ba prix. Bon Thomson. 1000 francs qu'on somme Thomson. Non. Maman y est. 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs voilà. De la sala simbisa bango nano lakisanga lakisa mutu moko kaka voilà bon lakisanga Thomson ya 1000 francs ndambo oyo 2500 oh 2500 moko sikoyo so bakati yango 3 parties 1000 francs ah nzambe na ngai 3000 donc 1000 francs sont barata Thomson. Ça va. Obendi 1000 ya Thomson en dame. Yo siko. Yaka na mamisuni hapo tozo expliquer. Toke voilà. Deux morceaux. Trois personnes. Siko, 3 morceaux, on a 3 personnes. Donc, Siko, on a baraboni. 7 balles. Donc, on a 3 morceaux, mais comme ça, on a calcul. T, to suka wana, Siko. Ça, on a calcul, au Kabola, 3 morceaux en ondé. Te mais solo la nano, ezaka yango wana. Papa. Yesu, aza awa. Arobalola mbisi wale ko mbisi ebele yo ozwi kaka 3 morceaux ya yoni toli oso sali ba calcul nazo linga batu ba comprendre situation na bino osali ba calcul oza na 3 morceaux sikoyo na lingi okabola sikoyo na bolingo na yo na mama yo sombi fufu ba kopo mibale mais na mupanji oza na 3 nini na mafuta ya pamba donc ça veut dire que le roi na ozwi ba ingrédients et ozalaka ya okalingama na ebita sope mungo za nango ou pas. OK, ça va. Bon kabola sikoyo bo kalingi yango, kabola na bana 3 morceaux wana. Na bana 7. Boko privilégier bango nini? Oyo na esi bana bali ya loso. Ngana zangi bloc. Voilà. 3000 oyo tolia na mama, nimule loso na mafuta bo ndenge silika bongo. Melima esili. Biso lia na mama Thomson, subenza masusu lo na bimisusu. Ah, calcul les abongo. Mususu ezali. Voilà. Ba rosomba des poissons wana baza 7. Nde ba osala calcul oleka kata ngo 3 morceaux, o kata mususu 4 morceaux. Akati 4 morceaux, mususu akati ngo 3 morceaux. Donc, oyo ya bano baza na mwase ba kozwa 4 morceaux na bakaboli bango 4. Ya mike et puis 3 wana nde ba mikolo bazwi. Nzambe. Donc, calcul ya wana. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, calcul en moins hein. Ça va, en tout cas, Nzambe.
apambola merci na bino so nasalaki yango te mpo nalakisa bapasi ya bato mais ezalaki mpo to comprendre un peu situation na kati ya mboka mais nakoyebisa bino tozaka na motu moko te ya koaccuse mais tokoka mi accuse biso nyonso tu bacongolais pourquoi parce que tozofunda bakonzi oyo ta mosusu baa na poste mais tondimi te soki neti nga nakoloba na ngai so batie nga na koyiba mpe kokotelanga te pourquoi naoloba boye parce qu'on dirait koma comportement na biso nyonso tant toa na pasi ya tozoloba te mais ntango okoma kuna ochange boyebi combien bagangaki sikoyo bakomi nde bachange tomonaka bango abalekaka na bajipa bakipaka biso lisusu voilà donc nga eza te mpona koma député mais biso tu bakongole même yoso batie oyo namoni okochange bon nakochange te ndenge ka ye lobi nakochange na nga me nga mpe na ndoyiba souffrance eza makasi na place otinga na place akesi nazosouffrir sikoyebisa yango nanga moko limero wana oyo ebenga wana nakoluka na premièrement na stabiliser ezalaka bongo mutu nyonso tute atangama mpo na yiba basi nde moto ezosala te bato basala nini bakoma soki bakonzi na biso basungi biso batie vie sociale na ndenge tozomona mikili miso tokokompare te na bapoto mais batie vie sociale na biso ndenge moko na Congo Brazzaville batie vie sociale na biso ndenge moko na Angola batie vie sociale na biso moko ndenge na bavancé biso ba Rwanda oui bango tu bazosouffrir mais eza ndenge moko te biso na bacongolais soki totie neti na douane likambo tolobaki na ebandelia douane soki otali douane na Congo ekaka so otali sek ya semu na Angola ezotaka malamu mosusu 5 kwanza mais soki elongwe kaka Angola na biso frontière ekoma awa saki ekomi na 66 000 sur pasi wana ezozala eza mpona esengo ya biso to bakonzi na biso comprendre pasi wana nemo différence tozoluka toyiba bon merci en tout cas tozozela biloko ebandobela ebeli te sikoyo nini bon totala na bandeko botala ndenge bato mpe bakolia yango nakenda kozwa power vraiment bato balia merci na bino nyonso tu bolukaki bosunga me nga na likanisi moko nafungoli société moko nazoforme bato ya misala oyo ya ndaku parce que namoni mpe ke bino mpe on dirait biso na Congo toyaka na notion ya temps te congolais so opesi loboko awa ya zwi congolais alingaka moto ya malamu te aliaka kaka moto ya malamu abwakelaka moto ya malamu maladi abomaka kaka moto ya malamu bino bolingaka bato baza lokola bandoki bobangaka kaka bango bato ya mitema mabe toyebi bino bobangaka bato ya mitema mabe nakotya na mosala obanda oyiba mpo so naosekisa yo mais soki omoni na nyokolaka yo komobanga nga olobi motu azalaka ndoki nga mpe botala nga te nde naoseka boya naza pamba te nde nazawa botala nga te nde naoseka so nabaluki mpe kanda nazalaka penapena mabe meme na bato mosala na nga bazalaka strict na bango oye retard mbongo na kati oye oui puisque bino mpe bosunga bakonzi tosunga mpe bakonzi neti na Kinshasa indiscipline eleki trop toyebi ke pasi ezali mais kopermettre biso te ke torespectaka makambo ebele te lelo so toofinga bakonzi mais biso part na biso ya population tosalaka yango tozobela mpo na nini mpo tozolanda makambo ya propriété te mpo tozobwaka biloko place nyonso elingi tozobela mpo na nini toyebi ke mbongo akisi eza te mais balobi aide toi le ciel t'aidera okomona bovandi boye nayebisi natuni bino question ata oza na mosala te liboso ya ndako na yo kokombola yango te mais sikoyo biso totikaka biloko nyonso tu boye omona biso so toye na mboka oyo toomona laisse ale eleki biso mpe toyebi ke bakontinue na biso bazosala oyo ekoki nanu te soki bakosala soko osala etalinga te mpo ngai na moto ya motu te mais biso mpe est-ce que toza koyede bakonzi wana basala oyo bakosala toza koyede bango te po kinois aza tetu okomprendre toza koyede bango te okopekisa motu bosala boye boleka nzela oyo te lobi baleki na bango bakonzi bakomeka boye yo moto okobongisa Congo oyo balembi na bango tozela biloko tolia soki kinois lelo azobengamaki aza teti degré ya pasi moto azobima na ndako
d'abord atiki na biloko kolia te atiki bana na mwasi na promesse ake nazonga na pokwa nde bandeko na biso nde okitisi bango basharge bazonga ko siko mutu wana ntango azobima na nzela azokende kota azokende ata sombije ya 500 eske makanisi ekozala teke naluka fulu na bwaka te mpo aza nanu na nzala na kanda donc atali makambo ya mboka esukisi ye motema mwa ya pense oyo ezotala environnement na biso ezali donc likanisi ya malamu ekozala te nde c'est ça yango te po libumu yana yo moto pusu papa pusu yango elali awa banatongo nzaleli kimbule beti imikabo tomela tati tane maboke mambula nyonso na pusu papa pasi na pasi. Ok, ça va. Oui, moi, na soka ta teti na katanda ko ezaka para mutaindikaka mwana quelque soit qui teti na ye. Donc na ka neti ya basalite na kino. Toyoka. Na ba bilo wango pe umela. Maman malewa moko aza te ato changer na biso point. Donc na système net ya célébrité bakonzi oui balingi ba toyoka balingi ville parlement si toyoka balingi ba ville comme propre. Donc tozana to kena ba Brazzaville to mona batu bakombolaka ba respectaka bango dede bafutaka bango mbongo ekoza muke me bazo mbongo na ba chaque jour quand même bakozala na makasi ya kosala mais biso mona bakoko banda ko kombola moi pena ke ba prince comme propre mais au surtout à un moment donné bafuta bango te kaka bango wana bazwi basalito bakombaki bazongisi na prince babandi kolela mpona nini bafuti biso te ezosala biso mpe bandeko na bango misusu bandeko bazoriske bato bakombaki bazongisi biloko na bazongisi mpo bazwi mbongo te mususu mpona salite sila na mboka na biso ezosenga mpe fo leta abeta donc atia fimbu liboso na sansi nini akoki kosala tota baservice ya basécurité ebele na mboka akoki kozwa bango batangisi bango civisme na sens ke ndeni bakozala na population na sens ke bakotia bango na ville bakotia bango partout. Mais si vous voulez, 4700 société. Bon, banane yango balingi ba bandolia Thompson déjà. Bino bolingi la soso. Banana mama bana servir mama. L'État a ba service azui ba service wa sécurité wana. Azui bango attend basali ba formation. Ça ba sala ba formation wana bazui ba tie ba binisi bango na nzela juste pour ba contrôler muto abwaka matiti. Bokangi ake futa 2000 muto akosala boye bazofuta ba amende omona kena mutu so bakangaki lelo afutaki 2000 lelo afutaki 2000 akobaka suma titi te soki l'État continue bongo avec vigueur omona ke ba makambo ane kosila kitoko ya kosila. Bon mama tshela na mama biloko ngana ningi na filmer na batu nde ba ningi ba bandole papa itaso pour les amis kama suka tibole tranche pour tufuna banda kote siko mzota na makanisa ndengo wana kwa zombo anda kuti papa ndako tonga ye mais aussi ve mbongo aloswa bana wana j'espère que pas maman mndako oui soko pesi yango likangu na yo est-ce que tu as reçu la force aux Olikango? Jamais. Tu moi si tu as besoin de gagner. Oh chérie, oh chérie. Ya chérie, ya tikela chérie. Oh ya baba luka kona. Bande kona bota chérie. Oh bébé penda donc. Boni maman, ça va? Oh yo na monyo chamwe déjà. Atige na biloko. Tiki tiki musu. Ba pesi mbo mais otiki ti. Ovani wapi? Ovani wapi? Naka?
Ah, ça va. Oh, il y a un commerce. Mais on a parlé. Yo, vous en avez déjà. Ok, ça va. Pas vraiment bébé quoi. Combien? Au Nios? À 4 000. À 4 000. Papa, ça va plus. On a joué un bon Windsor. Pa makengo ndunda. Siko na ndunda osaka kinde nyoso ma tomate na banini. Fo nyoso ma tomate ya mbuma. Mafuta mbila de tina kati. Pas malia na loso. En tout cas, mais on mbada ba rolia na loso. Ba loso na loso, ba loso pa na mafuta. Mais on a si ndunda boy siko yo. Et ça bien, ba rolia na loso. Voilà, ça va bon. Mais ça paye pas même la bana. Ça va. Na makala donc nyote ezangi nde na zibo. Monga mafuta combien? Makala mafuta 2000 francs. OK, mafuta 2000 francs. Bo sisi ngambongo. Kita charge. Zamba ko bakisa. Kita charge. Donc bana kuna charge ya kitu déjà. Makala charge ya kitu na Thomson. Ah, t'es papa, bunda na oti dans boue vraiment. Merci. Maman yona bajiko. Azonga côté, bon maman, yango nazifu biloko yango depuis tono na liete. Otanga na kotambola. Na milei na nte on a donc pas déjà charge. Boyo. Maman zibilo. Toyoka. Oui, makelele na okata na nga. Otika makelele. Papa. Na okata. Bon, nalinga na tuna question mombo. Ngape na zalaka na Kinshasa. Ba pasi ope na mona. Tokonstate pona mona tabula na mona wa pasa Kinshasa. Mama yoka na. Toyoka na no mission mobimba. Na lobi boy. Oyebi ke nga zaka so na bimili banda. Tangu yo ba pesio biloko boye fufu elengi boye na pondu bana batika na ndako nanu bale boye te. Ese biloko ngo pe kitaka na libumu vraiment. Kitaka malamu te papa po na ti bana na nzala zo raisonner bana. Ko papa kitsa charge zo kitisinga charge ko ya ngai. Nazo le nesengo nyoso. Ah loko mwa mbongo bana ezali. Nazo le nesengo po na opesinga. Ezala rappel que OK place moko boye bazo servir yo biloko mais aux a souci que nga nazolia bana baolia te. Moi na chona chasser ezaki na tiki chasser naza kolia biloko popisi na kitsa charge bana bazoko ta wenzi. OK ça. Merci nzamba pambola yo. Bachele moi pilipili. Moi pilipili yango merci. Bon appétit. Merci. Bon appétit.